Ciel ouvert, lève-moi nique mon anzambe mongani. Loboko na tata ese moi milikola bani mabina ye. Ciel ouvert, ciel ouvert, ciel ouvert, oh ciel ouvert, ciel ouvert, oh ciel ouvert, ciel ouvert. Ngeko landaka yango, ngeko talaka yango, oh na Vincent Makela. Shalom, shalom na bebaso balanda biso bana nzambe nyonso o basepelaka kolanda chaîne na bino Ciel Ouvert TV nzambe aleka na kopambola bino tikete nzambe abakisana bino mikolo belé et puis santé kitoko bino bato bozalaka fidèle na chaîne na bino Ciel Ouvert TV tikete nzambe azala na bino elongo wa bino pasteur Vincent Makela aeli susu pona ko édifier libota bana nzambe ndenge to mesani ko édifier bino malheureusement ba prédication ba maté ya boye bato na ngo mingité et comme ça nga pona bana nzambe okomona chaîne na ba païen eza ko prospérer na ba vie na ba j'aime na ba za ko liker ba émission mais bana nzambe ba partager ba émission ya boyete pe batala ngo pena mingité mais to décourager te to yaka pona mwana moko nzambe oyo alingaka biso pe alingaka Kolos Masia nzamba pambola ye et na pese merci na chaîne partenaire oyo ba collecta émission oyo et pas na bango panza toleka TV nzambe ale kono pambola bango na pese no mbote mingi soki o raté to olandi émission oyo na Ciel Ouvert TV te soki o koti na panza toleka TV o kolanda yango vraiment e kosala bongo malamu na pese merci na baza bon na caméra. Tout ça bon na Joshua Luanda bro motema ya Barbara notre bien-aimé yem tasa la première caméra na deuxième caméra pe na réalisation tout ça bon na évangéliste Makela Cédric moi en tout cas nzambe petit frère Jésus-Christ cerveau électronique ingénieur nzambe aleka na kopambola ye pe na ba technicien surtout ya panza toleka TV nzambe azana bango elongo ba ba kotia émission on a chaîne na bango po ba balanda yango. Bien-aimé, lelo oyo na ye pona ko édifier mona moko nzambe pe ko fortifier ndeko moko aza kolemba tasu ndeko nanga osambelaka momona makamune zo marché te o me pesa mingi pa ya nkolo o quand même ko douter na existence ya nkolo o ko mikolo ba nzamba zalaka te soki nzamba zalaka pani ba makambo ezo komela ngai pona nini ba malheur nyoso yo ezo elangai na ye pona yo lelo nzamba tininga ipona oyo kamakambo oyo eza très profond et très important oyo ekosala ete yope ozo expérience oyo baninga otika la cadre na nkolo otika la alima e nzambe akoleka na ko fortifier yo na pesi mbote mingi epai ya mama bene journaliste monene ya Ciel Ouvert TV mère double nzambe aleka na kopambola ye la servante de l'Éternel na pesi mbote mingi epai ya mwana na ngai mimito maduda to pesio merci na nyonso zo sala merci nzamba aleka na kopambola yo pourquoi pas mbali na yo frère Yav na pesi mbote mingi epai ya mwana na ngai Nancy mwana Popi évangéliste et dit autre que soit consacration nega dimanche passé nzamba pambola ye mama Mati nzambe azala na yo pourquoi pas mwana na ngai frère Anissé nzambe azala na yo mwana na ngai Esther le diamant noir n'Angleterre na mbal na ye bokilo na nzambe aza na ye pourquoi pas na pesa mbote mingi pa ya Igechimao ba baso balanda biso mama Vero na Allemagne nzamba za na yo elongo mama Vero malaika nzamba za na yo bozali ebele o tamsala ko sisa ba kombote na bosanité Sunda Tendresse Henriette na Belgique sans oublier moi nanga motema ma fille chérie Sylvie Kigalou na États-Unis na sœur Moyuma et puis na frère Nabiso Patrick Kamanda aux États-Unis avec Nabiso Awelongo et sans oublier sœur Mariam na Belgique nzambe aleka no pambola ye et Jonathan Manzila
nzambe azala bino elongo et puis na mwana ngana ngo bosana sœur Cynthia nzambe azala na bino pe apambola bino le tolobi ke zambo ezali mokolo ya prédication mais na meka ko dédicacer bandeko yo tozalaka motema mongo na bango tozalaka likanisi moko dans le Seigneur. Nous sommes des frères et des sœurs en Christ. On appelle ça bango dédicace oyo en guise de reconnaissance oyo bato oyo batala kabiso ba like ka mission ba partageaka baza ba partenaire ya ba chaîne na biso nzambe aleka na kopambola bango yo peso ko na kata liste wana ekozala mabete ekozala bongo malamu bien aimé dans le Seigneur to bondela nanu sima na ngo to kokota na profondeur ya eloko oyo Neko partager ngo na bino mais partager mission partager émission oyo makasi parce que ces émissions moko écodifier mabota mingi ekosunga yo ekosunga ndeko yo kuna kotala ngo pe oyo kuna aza mosika pe akonanda yango to prier. Seigneur Dieu de gloire, Dieu des armées, na commission na pamboli yo pona tango malamu pesi biso ya koyoka exhortation oyo pe quelques témoignages oyo lengeli à travers exhortation oyo nzambe na netoli komo no pambate yo muto sala mutu oyebi bambatir nini oyo saila ngo nzoto mutu po ete mutu abima souffle de vie yango na nzambe na ye na nzela na kombo na Yesu à travers exhortation oyo kolendisa ndeko nanga moko azongisima ndeko moko perdre espoir ndeko moko akwei ndeko moko alembi nzambe sala grâce à travers exhortation oyo azala fortifié atelema lisusu abila nzela na yo nkolo pe bato bayebi yo te o badutaka na yo baza bate baza incrédule bamsukutu bayebi yo te Seigneur à travers prédication oyo pe exhortation oyo bazala interpeller divinement pe kolo bandimela yo Yesu okoma mukonzi kolo pe mixera bango na pambolo na kumisi yo pozali nzambe na mitikira maboko na yo utiliser ngai pe monoko na ngai naloba ba philosophie na ngai te na pesa ba idéologie na ngai te mais naloba ainsi dit le Seigneur po etende kwa kolanda oyo abikisama zolo kumu zwan kembo na komo na Kristo mona nzambe na bomoi amen. Bien aimé tobeteli quand même miko na biso maboko. Alors lelo bandeko balingami toko partager eloko moko na bi pona bandeko nyonso oyo baza kolemba bandeko ba perdre espoir bandeko somo ndeke nzamba salaka te tu as abandonné batu batika yo nzamba tika yo mokili et décevoir yo. Bien aimé toko partager la bino cette bonne nouvelle liloba oyo nzambe oyo ezali la parole créatrice nango bandeko balingami bo like émission oyo bo taba j'aime bo partager yango pe bo taba commentaire na ndenge moka malamu ekosala bongo malamu parce que tozali bikelamu ya nzambe mutu akela biso nzambe mutu asala biso na zape kopesa mbote mingi epai ya sœur Balbi na France mondele nzamba pambola ye pourquoi pas pesa pe chéri danga ya leki sœur Kapi mwasi ya pembe nzamba le kanoko pambola ye. Alors bien aimé na lobike bato oyo ba perdre espoir bato oyo peut-être au sala ba makamo ozomona ezo marché te au bondela ozomona ezo marché te. La Bible nous dit ceci: chaque jour suffit sa peine. Neko partager likambo onayo landango na bokebi nyonso parce que le miracle dans le Seigneur ezako exister. Nzambe azalaka pe nzambe azali kolo Yesu azana bomoi miracle pe ezalaka parce que makambo na partager na lelo ezaba miracle moko palpable. Ce sont des choses vécues. Ezaba makambo yo miso na ngai emoni oyo maele na ngai esosolaki te ekamwisaki ngai na bomoto boye bandeko balingami oyi kondima yango te ke makambo oyo batémoignage oyo pe exhortation nazopesa yo ke makambo ekosalama yo pe bandeko balingami ta biso ozondima susu te nazwasu mikanda te esili nasa déjà 15 ans 20 ans mais nzambe ntango mosusu nzambe na biso
azalaka nzambe pe à dernière minute. Est-ce que oyo maela bato suki nde aye bandi? Est-ce que oyo makasa bato suki nde aye bandi? Donc makambo to partager awa ezali makambo ya nzambe ya dernière mi-temps. Na mona équipe moko betaka na mboka la biso babenga ngo nzombo le soir. Vrai nzombo le soir. Et équipe on a été bezalaka Jésus-Christ de Nazareth. Parce que Bible lobi et pas makasi ya bato suki nde pas makasi de bandi. Et pas maela bato suki nde pas maela bato ya maela na ye bandi. Et pas ibwane ya bato suki nde pas ibwana ne bandi. Pierre aloba kimbis. Pierre azaki spécialiste à koloba. Alobi butumo biba azui et le côté parce que ma grand pécheur bolimbisa balona kana buba baloba kana butu. Pierre alobi azui et le côté. Mais la dernière minute tanga kanga bani ko kangisa ba filer na ye po atika ko péché nda kutana ki na Jésus a tuniye mutuna alobi na Yesu kolo na sali butu mobimba na zo le côté kolo alobi na ye poussa na penda na katikata mai avance en pleine eau poussa na katikata mai petelo oyo azaki spécialiste ya koloba ayabaki pêche atunaki teke yo zanani po orienter ngai oza nani ngam na se butu makuna na zolo côté kutu pêche abuto le kaka ya moi yo zanani po oya ko gidenga oya ko orienter ngai. Mais Pierre aipsaki ye kolo na se butu manazute mais le kole sali liloba na yo nde lobi nako pusa mon boîte na ngai pe nako boaka monzanga za filé pe to la pusaki boîte na kati pe aboaka ki monzanga akangaki bambisi. Bible lobi que depuis abanda ko péché nanu asala pêche wana te babenga ngo pêche miraculeuse. Bien aimé le long nzamba ngo sala miracle moko na bomo na yo partager mission oyo nzamba ngo sala miracle moko na bomo ya ndeko oyo a perdre espoir à travers sa parole. Nzambe alingi a remonter sous vie na yo a selo sous quelque chose oyo mobali na yo mwasi na yo mwana na yo bana na yo ba camarade na yo bandeko boyeba na bango église na yo même pasteur na yo ayi ko sala te même bakonza mboka bayi ko sala te même mboka ayi ko sala yo te. Miracle moko ningo le kanabo mono bandeko balingami crois seulement et tu verras la gloire de Dieu. Nango tokotanga liloba na nzambe oyo ezali talatala yabo mo inabiso boyebi ke nakomi na problème makasi na misu mais nakosungama quand même nangolu ya nzambe natanga soki nakomona malamu soki natangi malamu te yo tanga kuna na Bible na yo parce que nazana kwa koso makasi na misu tokotanga na Psaume 119 verset 105. Psaume 119 verset 105. Je lis au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. Ta parole est une lampe à mes pieds et est une lumière sur mon sentier. Je reprends pour la meilleure audition Psaume 119 verset 105. Je lis au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. Ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. Est-ce qu'on peut acclamer encore une fois pour la parole? Alléluia, alléluia. Que le nom de l'Éternel soit loué. Ici, nous venons de lire la parole de l'Éternel. Ngaina ndeko zo nanga tutangi na yo. Moto moko esala ke expérience na Nzambe avant biso. Moto oyo a expérimenta bolamu ya Nzambe à travers liloba na ye. Yende mtu apesi biso liloba oyo. Apesi yango pona nini? Parce que liloba oyo esala miracle na bomo na ye. Atosa yango, atambola na yango.
et puis à vivre babikamwa pamba te soko tosaka maloba bato conseil ya bato eza mabe te mais évangile te maloba ya bato eza mabe te mais évangile te maloba ya bato elekaka ekoki mpe kofaire échouer yo ekoki mpe komema na berere mais maloba ya nzambe ememaka na berere te yango na psaume 119 verset 105 ici notre bien-aimé David azoloba liloba na yo ezali mwinda, c'est une lampe à mes pieds, ezali mwinda na makolo na ngai pe ezali pole, une lumière sur mes sentiers, ezali pole na banzela nga naza koleka bandeko awa David abi biloko mbale liloba no ezali bosona no lim comme lampe à mes pieds ezali mwinda lampe eza mwinda oyo babasimbaka boye na makolo na ngai pe ezali lumière pole na banza na ngai ezali lumière to pole oyo eza ko briller na banzela nga nazotambola alors muto azotambola na lumière akobetaka babaku te mpe moto azotambola lampe eza liboso na ye ebana koconduire bapa na ye yango lobi ke ezali lampe ozoconduire bapa na ngai bien aimé soki oplace maloba ya nzambe ezala lumière na makolo na yo oplace maloba ya nzambe ezala lampe na makolo na yo ezala lumière na santé na yo je crois que okotribuche te je crois que okokweya te je crois que bandeko baningami okokende na lubwaku te okokenda banzela mabe te je crois que ndeko molingami nzambe akoconduire yo et puis okoresir ata lelo te ata lobi te ata lobi okuna Bible zoloba que tout passera mais iota ne passera jamais. Ça c'est la parole de Jésus-Christ. Liloba yankolo nyonso ekoleka mais iota ne passera jamais. Bien aimé le na memi yo na liloba nzambe yo to négligeaka maloba ya nzambe pona kosimba maloba ya bato pona kondima maloba baninga tangu supe maloba oyo ekodifie yo te ekomemela banzela malamu te ekobotela yo salu te tolobi kote ekomemela yo malheur lobi ekopengwisa yo mais ozondima maloba wana mais maloba oyo esala yo oyo Bible zoloba na mukana na Jean 1:1 au commencement était la parole et la parole était avec Dieu et la parole était Dieu maloba oyo ekosala ke bandeko za la fortifier et créer ba miracle na bomo na yo et créer le vouloir et le faire ndeko tapsu ndeko na ngai ozolinga ngo te awa na memelio maloba nzambe parce que nzambe lobaka na nzela mutu a utiliser nga pona memelo maloba na ye est-ce que kotala émission tina suka okolanda prédication oyo okolaike yango okopartage yango soki ezalaki makambo ya mokili ya bato bazofingana ya bato bazotongana makambo ekodifie te opartage nde namonaki ndeko moko azoloba na ndeko azoloba na ndeko na ye ndeko bolimisanga mpona terme oyo nazala mutakala ndeko tel natindela yo est-ce que okotuna mpe ndeko na yo naza d'exhortation ya pasteur Vincent nzambe azoko autilize ye mpona mpe so maloba oyo munene natindela yo tindela ndeko na yo bandeko parce que liloba eya mpona bato baza na baproblème liloba eya mpona konsole eyaka mpona kokonsole te eya mpe mpona kopesa salut eyaka mpe kaka mpona salut te eya mpe kobénir bien aimé je crois que prochainement nakotangela bino nakosala lisusu exhortation boko totala liloba epesi biso et orienter biso comment moto akozala même béni na sala moyo oyo voilà alors liloba so ekomi mwinda na yo ekomi pole na yo okotribuche te obana kotambola na liloba pe liloba eko orienter yo liloba eko guider yo liloba eko koma pole na yo ekomonisa yo clair Jésus alobi na bato bandibaki ye alobi na bayeko na ye bato aze pembe na ye la parole que je viens de vous annoncer est une
eza nini bato bataka Bible alobaki liloba oyo est esprit et vie mais yo loba kozoluka vie kangama la parole parce que epesaka la vie éternelle pe epesaka vie pe ya mokili loba nzambe kopesa yo tout ce que tu veux parce que loba nzambe eza na puissance ya kopesa ba makambo za koluka parce que c'est ça la parole créatrice yango onga na memeli yo boyoka ba témoignage to mbana kopesa à travers loba parce que bato saki liloba yo na bike bandeko eza ba témoignage moko frappant mais ce sont des choses vécues oyo nga na viva yango na tsasu temela maloba nzambe te bana ngo ba oyo nzamba sala grâce ba sambelaka na etonga oyo nzamba salinga grâce na kambaka bayebi ke soki na pesi parole wana eshuaka te parce que netilisaka maloba nzambe bato kola ba bien aimé ba seri get bayebi ba bien aimé kola ba Jade Makela bayebi ba maman Nancy ba papa Evangile di baye makamna zolo ba ser Mati ba makamna zolo ba eratakate ba igeti mao pani papa makamyo yo soki o guider orienter mutu makamolo baka eratakate parce que j'utilise la parole ngana sala kama kionate na falsifier kama loba nzambe te na interpréter ngo fidèlement ndenge Bible dit que un témoin fidèle ne ment jamais je peux pas mentir ce qui kola lobi na ngana koloba so pa lobi na ngata na koloba te mais boka dès témoignage oyo la parole créatrice c'est là bande ko mi balé baza basali ya nzambe ndeko moka zeko luka mwasi abala mais ndeko oyo tango akomi na posa pa bala asalaki bomboto parce que ndeko azeko sela nzambe asalaki bomboto na ye aluki basi afiancé oyo bano baningami mais ba fiancé azeko fiancé wana ezo suka babe azo ba déception même na bana nzambe ba koma au moins sœur en Christ frère en Christ mais bazo to selo ba nzambe te azwaki ba déception au moins a fiancé sœur oyo mais sœur oyo mona parier azana mobali mususu mibali to mbali misatu parce que lelo bande ko bana nzambe to koma ka lokola ba pagano tout ce que les païens font biso beto komi ko sala yango yango moni Bible so bake soki boyenge be na bino eleki ya ba scribe na ba pharisien te bo kontra bo konza likolo te mwana nzambe fo solo ya lobiko makana nzoto na ye okolinga frère fiancé yo boye frère wana aventurier parce que azotambusa na se yoloba nzambe te liloba nzambe ezali lumière pona ete ezali lampe pona ete akosa n'importe quoi mais frère omo comme susu alobi te naluki na makasi na ngai namonika ba déception ami pesi na parole abani kotosa maloba nzambe mokomsu bandeko baningami à quelle église bolanda témoin zo malamu parce que azalaki moko pe azako sela nzambe. Qu'est-ce qui s'est passé? Parce que il y a ça kolinga basi kitoko hein l'église sur un ministère oh ils ont prié c'est ils ont parlé langue abi oyo pena oyo ndemo santo donc ezaki lokuta même comme ça ndeko balingami à quelle église wana frère bani ko tosa maloba nzambe lilobe comme lumière na sentier na ye et comme lampe na bitambe na ye nzamba bani ko solo na ye parce que nzamba solo ka batranzela la parole na ye. Dieu peut te parler dans la prédication nazo loba boye aiko akipe ko lobena nzela ba témoignage aiko lobena pe nzela voix audible aiko lobena nzela prophétie aiko lobena nzela ndoto aiko lobena nzela vision nzamba lobaka na ndenge belé aiko lobena nzela lisolo mutu. Alors frère tanga kon église tellement c'est que na posa ya azo fiancé abala bana basi ba po église mo zekina ba membre belé ba fi ya kitoko oya beti suki boye oya sali boye oya beti boye oya timu kase boye oya beti robe kenda boye oya sali boye mais nzamba zolo bakaka na kana bango mwasono na katwa na zati bande ko bola na balamu sere moko
azalaki wana azebe na tirante te et puis likambo okamo bandeko azaki infirme koka pene oyo koka pene oyo kokolo koka me nzambe ayebisi ndeko wana mwasi na yo ye wana ndeko oyo sikoyo asa motema alobi me ebela basi oyo baza na eglise oyo nga mpe naza bokambi me nzambe ozomemanga wapi soki nazwi mwana mwasi oyo me bato bakoseka ngai ndeko akangi motema azoki na ndako alali nzambe ayebisi ye mwasi na yo oyo nga na sala mpo na yo ye wana oze kozwa wana bango te yango ozozwa badeception. Bien aimé, est-ce que baswa yo salaka eza na misala ozosala eza na libala eza na kifiasai eza na bafere est-ce que za swa ya nzambe? C'est ça le problème. Omone ezomarche te obanika koloba vraiment kana ezosambela boye na boye est-ce que eza volonté nzambe oza na kati ozotambola na lumière ya nkolo na misala ozosala na makambo ozosala soki ozotambola na lumière ya nkolo te okozwa toujours badéception. Ndeko akangi motema lokola liloba nzambe elongaka kaka ndeko azali convaincu aye kolinga ser wana omoni bolingo ebanda kaka na batu mbala te lokola mwa kimakango moko boyi mpo okitomata bolingo ebanda kaka na batu mibale babenga yango lokola makango ebandika na 2 personnes bato bazoyeba te nsima nango bato bakoyeba sima nango ekoma officiellement qui fiancé na bino pe bobalani. Bien aimé dans le Seigneur, oh gloire à Jésus. Aye kolinga ndeko ya mwasi na beta bino ndenge bakutana kite mais tango ayebisi ye ke na kobala yo ndeko ya tale tana ye abandi mbala bokolela atali frère lokazaki bogar corpulence a bien atambolaka bien mais aza koka azala makolote atambolaka na chaise roulante. Bien aimé abandi kolabi te luka mwasi mosu ezanga ite ndeko abite nzambe abeza yo abite nzambe ngo pesa loka mabe ndeko na bime elo nizula oza eloka mabe ozomona makolo nanga te ozoma ndenge naza te nazalaka sujet ya critique même atapa batoto osambela na bango église moko ebongo ntango yo okopresente ngai me kozala liwa ndeko na bi nzambe alobi na nga eza kaka yo lokola ainsistaki mobali agana toujours mwasi se nango aye kolinga bandeko bana na nzambe ya Ciel Ouvert TV pe ya Panza Toleka TV ekomaki somo ndeko abandiko fréquenter frère wana omoni ke soki sera bandiko fréquenter yo to sera bandiko fréquenter yo ba subscription bimaka to somo na mingi sera soki ne pas frère Kingandi bandeko ba critique banda ya CC bake ko umela kaka ndenge wana te esengeli frère a présenter sœur mais avant frère a présenter sœur ayebisi nanu makambo oyo epaya pasteur na bango titulaire pena quelques responsables liboso bataki mwa tembe bien aimé yo pena ndeko zali boye nzambe pena permettre olinga ser wana etalaka état physique ya ser wana baboseli ke nzambe atalaka kimbinga te kitoko te mais nzambe atalaka intérieur ya mutu. Parce que même à tabata mokili balobi nyonso ngengaka eza pa unité. Alors oui, je suis convaincu parce que Dieu m'a parlé. Bande konzamba lobela ko nino kangaka motema parce que biloko zo se pesa batute. Ozo ka soni. Saela maloba nzambe. Bado boli bisa. Toza mom kele langawa. Naza rimé, saela maloba nzambe. Tu seras jamais dessus parce que c'est la parole créatrice. Allez, et comme qui me colle, frère présenté mon église. Bande kobalinga mi, banana nzambe. Pasteur la telami, alors bande konzamba za malamu. Frère, le a représenté fiancé naye,
na église. Mais fiancé na za na foule. Frère a que les fiancés na ye, aya na ye, et bongo to comme sanzam. Ta babi que frère représenter fiancé na ye, ba ton soba seba bete maboko, ba beti ba milolo. Mais tant frère a quitté la foule. Pour que les fiancés wana, a que soit ser wana koka. Bande ko maboko ebetama ki susute. Ba milolo ebetama ki susute. Aujourd'hui l'église est côté polémique. Frère ayena sœur. Passer à présenter bango nabo ke nanga mulai ba tout cas critique. Donc frère azofre na faire ça na critique. Et ça tout le monde moi sona ki man église. Na ndeko mbale oyo azalaki moko basali nakati ya basali nakati assemblée wana. Mais nzamba azeko sa bango bo persévérer. Nakati ya makambo na bino ngana za nakati. Bato bacholaki bino baina bino bakozala confondi naza kona s'appelle pas ndeko moko yo to sabotaka parole ozo fife na vie moko ya pasi mais okaka maloba nzambo bangaka batu po sala volonté nzambe sala yango lelo bato mbi bazala confondi nzambe opso to nimela aza nzambe ya confusion a confondaka batu bandeko tanga frère alingi ser wana via frère bandi komata papa et ben nous bata collègue même assassin frère a commis na ministère donc a commis na ministère moko chose qui filme na ngote na bino frère a commis puissant façon de côté est changé vie physique na est changé vie financière est changé pour na nini akotaki na nzela oyo nzambe atindaki ye le banzambe komaki lampe na makolo na ye pe pole na nzela na ye bato amoni kasa l'erreur mais il était dans le bon. Oh mamne salami tellement c'est rose ko bon de la mingi asala ka basumute elle était fidèle envers son mari nzambe abandi ko tombola bango bato so basosola ka bandi ko loba kete c'est la cause abana moi sina solo talaka depuis Joshua lingi seroyo malgré toi ça ne coca bon te que via Joshua changer tout ça yo moi sinon me la konini mobalo bala me la konini ba problème ba difficulté ba malheur celui qui trouve une femme trouve le bonheur celui qui trouve un homme trouve la joie mobalo appelle ça moi c'est sengo mais moi ça me la kamba le bonheur ah bandeko mbala moko passer tu l'habité ton mon frère asako akoki nzamba bina libéré ye pour asala ministère na ye donc na ministère pardon asala paix paroisse na ye église wana bakamati ba libéré frère ba fungolisi ye paroisse bandeko soko ke na paroisse frère on a ti le losomo terrible azote ya maloba siki ya nzambe ndenge longo bani moi so pesa ki magaze ikoka mais somo na misala nzambe pona ko sukisa témoin za ndeko yo passer deuxième témoin ya mukuse moko msusu nzambe sera sa la campagne d'évangélisation ya munene moi sonaka na mabondeli yena mbane ko soutenir mobali na ye mama pasteur yo zo masongi na église okoma motema mabe okoma sala mbane ozuwa ko soa ba sœur aux abonnés pour mbalité okomi une femme problématique bandeko paroisse wana balinga ki mwana mwasi wana bato ba critique pe bazanga kate basali campagne na éviter ceux qui sont valables Zolan évangéliste je suis l'un de Zolan na ceux qui mwana nangai fibo fils à papa à Zolan pena barashi bana nanga bolingo kati na nkolo campagne de salami obiki la campagne bataka podium bati podium et tout ça nini mwana mobali oyo azai kongela mwasi ne sous sonité parce que nzamba lobela kiye qu'est-ce qui s'est passé pour terminer campagne bandi premier jour posé campagne à une semaine deuxième jour troisième jour bandi ko balingami mokolango nzamba salaki ba miracle ko sakana te mais bandaki pano moi c'est pasteur aina mos nepo azuta mona c'est roulante bambatisi ye na etumbelo batiye
pembeni ya kiti ya pasteur na kiti na oyo batambusaka jour yango louange ezaki makasi louange salami pasteur tembe bani kobina mwana mwasi le pe bina kana na likolo ya velo bandeko sikoyo kaka na kati ya engouement ya louange wana modérateur bina moto oyo ya louange papa kofanda susu te toza directeur kobenga ye aleka po ayako panza teke ya sango malamu toza na soif ya koyoka mosali ya nzambe ya koyoka nzambe à travers sa bouche pasteur bamona kobina wana obika nde basali ya nzambe aza koya ndimeluke bomoi na seko bisengo ya mokili ekotikala luke bomoi na seko bisengo bandeko epe kobine na nkolo ake sikoyo liboso ya podium yesu oyo botikala kangama na ye incroyable mais vrai kati na nkolo kande makambo boye ekoki kosalama sikoyo bapesi pase maloba zwi micro bandeko alleluya amen alleluya amen lelo yesu akosala bikamwa je sens l'onction sur moi atika bakommentaire nde ezalaka wana sikoyo alobi lelo tokopartage mokanda ya esengoleki tokopartage par exemple mokanda ya Actes des Apôtres chapitre 3 bon mona miracle esalamaki ebandeko moko boye azaki bokakata yo tambola te makutraki na yesu à travers Pierre. Acte 3 bien aimé, qu'est-ce qui s'est passé? Nzamba za malamu tango alibetanga Bible atala boye Bible za wana te na likolo ya chair tobenga yango chair etumbelo Bible za te alobi o j'ai oublié ma Bible pai ma passer azali Alléluia, amen. Abosali ke mwasi na zalaka koka nzamba asalaka makambo na ndenge na ye Saint-Esprit asalaka makambo na ndenge na yango Josué Liwanda Brown mbala moko alobi na bosali Bible pembe na mama pasteur abengi mwasi na ye Josué mama pasteur Bible za pembe no wana yela ngai Bible memela ngai Bible bandeko mwasi azaki bokakatali tango azwi kaka Bible mbala moko na kotelema na kotambola aye kotikela mba de Bible atamboli bato mbala moko mama pasa atamboli bandeko esali pagaille na campagne abondeli te abikaka mama pasteur yelaka Bible pembe na yo na kosimba Bible na kotelema na kotambola bandeko tout est possible à Dieu. Alléluia. To mettre la colonne maboko siko zali qui peut faire des choses pareilles soko zanzambe te moi swana tambola baindi baoka soni bato bacholo baoka soni ti lelo ministère na bonomba na ye ezotambola malamu atambola ti lelo soko benga na pesa adresse na église na bango o benga na numéro ya pasteur wana oyo ka témoignage na ye ti lelo moi swana tambola pona nini lelo banzambe koma ki lumière na makona bango pardon na sentir na bango pe koma ki lampe na makona bango bien aimé ndimela lo banzambe salela tu verras c'est sunda tendresse attaque tu peux passer le moment difficile c'est la parole tu verras ce que Dieu va faire témoin jamais balé à ma case pour la soukisa. Et ça à peu près des témoignages à Liboso. Ce sont des choses vécues, des choses vraies, des témoignages vrais, des témoignages palpables. Il y a même qui ont été, mais ça solo. Pasteur Moko Lisusu. À la campagne. Mais le même jour où on a la campagne, c'est qu'il y a 16h. 16h à 17h. Bah, comme il y a 14h. Moi, je suis mouké. Netinga na mekite, le roi mwana précieuse. Abandi boutou passe. Papa, j'ai mal à la tête, j'ai mal à la tête, j'ai mal à la tête, j'ai mal à la tête. Campagne ezana ba 17h. 14h moi na bandi
mutu pasi bana na nzambe tango bakomi kaka na 15h30 po bakende ba 16h mwana kufi Josué pasteur miso eteliye na ma pasteur mwana kufi bangi banga na kolela boye pasteur Simos na bikolela te oyebi ke toza la campagne liwa ya mwana e empêché biso te kosala nzambe nite soba ndeko bozolanda e empêché biso te kosala nani nzambe yo lemba pona nini po yoko pasteur mukuna kweya pasteur Vincent kweya kingandi asala boye oh zawadi oh kingandi bandeko baningami ezo distraire yo na vie chrétienne oyo bosola na nzambe bato atangi bakombo awa tango ndemelaka nzambe bango bazalaka te tango yokanaka na Yesu bango bazalaka te tango maloba nzambe ekoteka na motema na yo po échanger yo okoma frère en Christ sœur en Christ mutu azalaka te Bible lobi ke simba oyo zwa liloba nzambe ezala lampe na makolo na yo na bitambe na yo mpe ezala lumière na santé na yo bandeko mwana kufi soki yo kokende campagne okende sala campagne okobanda kobelela mais libota na nie pasteur apeti na bana ene na mwasi na ye balela te abi soki tokoti campagne tozongi nde tokoyeba ndenge nini tokosala mpona mwana biso babondeli nzambe bakumisi nzambe kolo yo to permettre le likambo esalama mais kwa mpeshe biso te tokende kosalela yo bakabate bembe bati ya mwana batiki na ndako bakangi ndako bakotela na mutuka bage campagne bakomi kuna talaka ba campagne ndenge zaka moto papa bakomi bato bazoyemba deja bamise bazobeta bakomi bayi na attitude ya mawate bayi na sengo nyonso babindeli nzambe bakumisi nzambe babondeli ava campagne kaka ndenge leka ntango kamde campagne esalamaka bana nzambe yemaka na zoloba bandeko baningami ekomi ntango mateya pase patei alobi teko ndenge bomoni natindi nazoteya bino awa natiki mwana ngai ya moke ya kufi te ateigne normal me bandeko yoka mpona kosukisa mileke esalamaki ekomi sikoyo parce que tango tosalaka bacampagne tobonda mpona bato ya maladi tobonda mpona bato ya mikakatano siko pasteur nzambe inspiré jour yango mpe abonda mpona bato ya maladi alobi monusu aza na problème aza na maladi oza na makambo elekeli yo mayele tombola maboko na likolo tobelela nkolo asangisi biso awa akosala quelque chose naza convaincu nzambe asala quelque chose pasteur na famille na ye na bato bayi campagne na bainvité na bapaya bandi prière au nom de Jésus milimo bokeseni milimo maladi tika bana nzambe bima milimo na kufa milimo ba problème tika bato na nzambe bima bandeko onction ya nkolo ekiti e bandiko bikisa bato bakakatani batamboli baveugle bamoni tout simplement ndeko wana or que même la même onction oyo ebikisi bato eketi na ndako pasteur Josué Liwanda et que on a besoin de pasteur. Alléluia. Oh Jésus merveilleux. Jésus merveilleux. Moi na pasteur ça ressuscité à partir ma bonne de laisser la carte campagne. Moi na kufa e pakati mbangu etiki mwana. Bato bazalaki na kanda lupango mwana wana. Bonga kaka bwana bali ko meta porte. Tu. Mambe. Papa. Bato abi oh. Mais bato bazandege nini? Ata basalaka nzambe yango bake campagne bakangeli mwana ndaku or bayebi vérité teke mwana nakufaki batikaki ebembe prière oyo basala campagne nde ebikisi mwana nde esekisi mwana aleli malamu kutu mwana alela eno valable ke azala ebembe bien aimé nzambe apermetaka makambo mosusu okososola te tokondanaka nzambe te todécourageaka te oyebi te nini lobi ekosalama batekaki Joseph bakasi bakundi ye nzoka bosala volonté ya nzambe bien aimé eske olandi batemoneso mibale esali yo nini bandeko mwana lamuki mwana aleli azwi mpe mwa pongi alali bato basiliki
ba oyo kofinga bafingaki oyo kotonga batongaki oyo pe baloba ke biso to sambelaka mais aboyete likolo ko sambela bobo sana mwana ata utalalaki bokangana ndako balobaki ba n'importe quoi kolanda maloba batute maloba bateze évangile te na zongeli lando nzamba solaka na yo c'est très important campagne sila kate esi baoni ko songa tango bakotika na balabala bango bamoni ka batu liboke parce que omoni masola bongo nde batu balingaka mingi bazo eta masola bango bino penda bokangeli mwana oyo aleli mingi na sima na bino awa bayembangu bakona le parlement sur tu bino penza ko bino boza mitema mabe ata biso to sambelaka melaka boezalaka te tango bafoli ndako bandeko bakuti mwana poze mwana pe mwasi vivante babonaka baboni kolela kokumisa nzambe babite mwana totika kiyete mais totika kiye asa kufaki déjà asa kufaki c'est sûr ba bonne to c'est la campagne nde bikisi mwana oyo ezongise na bombo oyo ha bandeko to beta sukolo maboko makasi esengo na batoyo baza kotambola selo lo banzambe selo psaume 1 bien aimé yo tambolaka na nani otambolaka na nini ondimaka makambo nini liloba bazoteya yo moto amemeli maloba nzambe nde monguna na yo memeli maloba pamba bosoto memona kindumba memona mibali ya bato memona basi ya bato mwasi ya libala ozodekone mobali ya libala ozodekone moto malamu nde ye wana moto akobanono bitoko d'église moto mabe boza baubo bapaster boye na boye bapaster bazalaka baescro na domaine nyonso na misala nyonso tu baescro bazalaka bafase bazalaka bavrai mpe bazalaka mais maloba nzambe ezalaka faute maloba nzambe ezali vrai ndima maloba nzambe et tu verras mwana na bika ti lelo akola azala bomoi tika nzambe azwa lokumu voilà exhortation na memeli yo ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier yo ponini ezaki bongo votre bien-aimé oya temaka bino dans le Seigneur le pasteur Vincent Makela oya ayaki po kabola na yo maloba nzamba motuya pe de témoignage wa minene et salama yo pe soko ndimi e ko salamela yo to bonda na esika moko to prier pour na kosukisa Seigneur merci pour l'exhortation pe ba témoignage yo eza ba témoignage vrai des choses vécues ndeko moko bazala mikakatano azala maladie azala ba problème azala ba problème libala ya mikanda toutes sortes de problèmes ya misala santé zo déranger ye kolo soka kangami na parole na yo miracle au Sénégal bandeko yo kolo Jésus tu es le même matoy na yo ezalaka polele na bato babengaka yo ezalaka polele na bato balukaka yo ezalaka polele na bato yo bagangaka liboso na yo lokola bana Israël baseki bambula ebele moke kolela na bango yoka kolela ndeko yo kobanda lelo tamsuni aperdaki espoir mais abandi kotambola na parole na yo yoka kolela ndeko yo tamsusu azongaki nsima mais azongi na nzela yoka kolela ndeko yo tamsuni nzambe azaki ate azali kondimela yo te mandimeli yo liloba na yo et créer le vouloir et le faire parce que au commencement était la parole nyonso otomonaka na mokili tokuta na mokili ezali créer na parole malobo nzambe bayoki pe priere otosali nzambe esala musala na banzoto na bango mpo na lukumbu na yo na kombo na Yesu Masiya pamba te diable arésistaka liboso liloba no te po Yesu Masiya même yo moko satani komeka yo alobaki il est écrit a utilisé maloba yo po lobaki na ye il est aussi écrit nzambe merci au nom de Jésus pour la miracle sali ndeko oyo zwa lokumu zwa nkembo na kombo na Kristo mwana nzambe na bomoi amen tobete likolo maboko kola pambola bino ezali bongo votre bien-aimé le pasteur Vincent Makela Meshak oya temaka bino numéro ezali wana soko kobenga poto partager wana problème poto prier ensemble benga nzambe abokasi bonso akolekana kosala nebele ko nzamba kosala te mais akolekana kosala tango ndeko aponaki mona moso akoka ayebaki te nzamba kosala o nzamba kosala ayebaki te mais nzamba akonvekaki ye alinga mona moso wana tango ndeko yo
bakangala ki mwana ndako bayeba kaka tant tokozonga tokotie na morgue mais quelque chose elekaki parce que batiaki liloba nzambe liboso tiama loba nzambe liboso ozala jamais dessus. Merci na Joshua Luanda Brom ozali na première caméra. Merci na Cédric évangéliste Makela mwana tuka nzambe petit frère Jésus-Christ l'homme valable cerveau électronique nzambe aleka na pambola yo. Merci na sœur na biso Mimi Tomaduda. Merci et pas sœur Mariam mikoto solate. Merci pas be banso o balanda biso. Merci na Ciel Ouvert TV. Merci na Jésus-Christ et puis na Panza Toleka TV. Bon s'abonner, bon liker, ben mission, bon partager et recevoir balam. Sur que cette mission élité, nde tokutani lisusu na émission ya Mbalasima pe na exhortation susu nzambe alingi. Kola pambola bino, ciao, botika la malamu, kola pesa bino santé, pe bo molai au nom de Jésus. Amen. Merci. Ciel ouvert, lève-moi nike mona nzambe mongani loboko na tata ese mwami likola balinga bina ye